Nous sommes arrivés au moment des témoignages et questions. Nous allons prendre un témoignage du côté frère, après un témoignage du côté sœur. J'ai bien dit un témoignage du côté frère et un témoignage du côté sœur. Les frères, témoignage. Amen, Libota. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et plus particulièrement l'église Liloba Nzambe. Dans ma vie, j'ai toujours une vision. La vision, c'est d'étudier et un jour devenir professeur d'université. Et je fais ma licence en droit à l'université de Kinshasa, mais je pensais poursuivre mes études à l'extérieur du pays. Mais connaissant la situation financière de ma famille, je me disais que cela pourrait apparaître impossible. Mais puisque j'étais très confiant à l'Éternel Dieu que je loue à tout moment, je me disais que ça va se concrétiser d'une manière ou d'une autre un jour. En 2021-2022, lorsque j'allais à tout moment au banc des serviteurs de Dieu, parce que là je fréquentais l'église Liloba Nzambe et la cellule de Mbanzalemba 1, les serviteurs de Dieu me disaient à tout moment, bon Jonas, toi ta place c'est pas ici, en tout cas toi tu dois aller ailleurs. Je me disais, je trouvais ça un peu drôle, mais je disais c'est la prophétie de Dieu que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. En 2022, au mois de novembre, si je ne m'abuse pas, j'ai candidaté à une procédure de la bourse du gouvernement français. Après avoir postulé, au mois d'avril 2023, le résultat était sorti. Et ils m'ont envoyé un message très exprès pour me faire savoir, monsieur, nous avons sélectionné des excellents, puisque toi tu n'es pas sélectionné. Au mois d'avril. Au mois de mai, j'arrive toujours au banc des serviteurs de Dieu. Ils me disent, bon, Jonas, toi tu dois partir, qu'est-ce que tu fais ici? À un moment, ça me donnait un peu de la colère. Là, je suis sincère envers vous. Parce que je me disais, bon, je viens de rater déjà la bourse et puis vous me dites ça. C'est passé un moment. Arrivé au mois d'août, le mois d'août ici, j'étais au cabinet, là où je passais mon stage, je vois un message qui entre dans mon téléphone du ministère des Affaires étrangères de la France ici, qui me dit, non monsieur, après désistement d'un lauréat, vous êtes sélectionné pour bénéficier de la bourse Eiffel. Je ne croyais pas. J'ai regardé le message, je me suis dit, mais les gens ici partent très bien, parce que le cours commence déjà au mois de septembre. Comment les 30 août, vous pouvez me dire ça? Je n'avais pas cru, je pensais que c'était des escrocs. J'ai envoyé les documents qu'ils m'avaient demandé. Je suis allé voir le serviteur de Dieu. Ils m'ont dit, c'est vrai, tu dois aller. J'ai préparé mon dossier, j'ai déposé au niveau de l'ambassade. Généralement, lorsqu'il s'agit de boursiers du gouvernement français, ça ne traîne pas, ça prend 2, 3, 4 jours. Mais ma demande a fait 2 semaines. Et je suis allé voir le serviteur de Dieu à la 14e rue Lumété. 14e rue Lumété. J'ai vu l'homme de Dieu, je lui ai exposé les cas. Il m'a dit, bon, en tout cas, tu es combattu. Tu es combattu. Mais ce qui est vrai dans tout, c'est que l'Éternel Dieu va réaliser tes ambitions. Lorsque je dis ça, il y avait directement une tranquillité dans mon cœur. Je suis sorti. J'ai vu l'homme de Dieu le lundi. Et le mercredi, les agents de l'ambassade m'appellent. C'est monsieur tel, vous avez déposé votre demande de visa, passez demain à récupérer votre passeport. Je passe le jeudi, j'obtiens mon passeport avec le visa. Et du coup, je signale le ministère des Affaires étrangères d'ici. Ils mettent en place un billet d'avion et je suis arrivé ici. Je suis boursier du gouvernement français grâce à cette église à l'université de Strasbourg. En tout cas, amen. S'il vous plaît, une minute, puisque l'homme de Dieu est également ici, je voudrais profiter de cette occasion pour soumettre une demande. Moi particulièrement, je suis à l'université de Strasbourg, c'est dans la province, dans la ville de Strasbourg. Dans cette ville, malheureusement, il n'y a aucune cellule de l'église de Liloba Nzambe. J'ai cherché de tous les moyens, je n'ai pas trouvé l'église. Donc nous serons obligés de venir ici à tout moment à Paris pour entrer à l'église, ce qui ne sera pas facile pour nous. En tout cas, s'il y aura possibilité, le serviteur de Dieu veut trouver une solution pour nous. Aussi, j'aimerais profiter pour remercier l'amour, en tout cas, l'amour manifesté des fidèles de l'église de Liloba Nzambe.
En tout cas, ici à Paris, je n'ai aucune famille. Mais lorsque je savais que l'homme de Dieu devait venir, aujourd'hui on devait s'élever un culte avec lui, j'ai dû contacter des gens que je ne connaissais pas, mais des fidèles de l'église de Lomalanzambe, qui m'ont accueilli. Hier, j'ai passé une nuit avec des gens que je n'ai jamais connus, mais la façon dont ils m'ont accueilli, c'est comme si c'était ma propre famille. Même ma propre famille ne pouvait pas m'accueillir de cette manière. En tout cas, merci beaucoup pour cet amour. Amen, sa grandeur. Amen, Libota. Amen. Ndeko na bino telemakia wa mukofi. Bino tout bosa abo yebi comment du début jusqu'à la fin ndeko na bino à tenir debout. Sa grandeur. Soki likolo tozaka na téléphone pour nous filmer tonga to témoigner mune no makasi kolega. Parce que Naseba ignora ba trop. Je me dis souvent sa grandeur na kenda vayo. Na koute sengono likolo parce que absence non kokate. Merci maman, na service au bosali famille Liloba. Bakanga na hôpital ndeko na bino apola kinzoto mobimba. 10 docteurs ya mboka oya mayele bakoti Baby singa ki otike na 2 jours pour kufa. Na bina okufa te parce que o nazana ya za plus grand que les gagnosto. Babi ozo croire na l'homme na bité na croire na l'homme te mais na croire na oza na katsa l'homme. Sa grandeur Baby singa no poli na katsa za maki ya misuni fozo ngakolia. Na esi bango na otika ko trahir nzambe na ngate jusqu'à fin de mes jours. Sa grandeur na kufi. J'étais à l'hôpital dans na kufi même maman ebete na kufi. Sa grandeur na komi likolo ola singa libota mobimba. O singa fils tala liboto mobimba ndenge lelao. Soki na zio lelo na tikio. Obi kombe souci au sali bota ozonga. Mais sa grandeur place nazalaki na oko ozonga te parce que ozaki entouré na ba moise. Neto loba aizalaki moise to motinda mete melongi na emoko. Sa grandeur tabiso ato to boy ko fuka la 7e trompette ligole fuka melaka o. Parce que ata yo moko wangani yango papa boyena musuni c'est normal mais 1 Chronique 16 et bito témoigner pour la misa na o. Sa grandeur na koufi pendant 4 jours na koti coma. Na koti coma, ma fille na makile zo manga partout. Sa grandeur na oke masan joli bande go baza awa. Na za rappel chaque jour. Sa grandeur na tambula na liwa. Même ba mususu ba bisi sert tika na oyepa akufa. Sa grandeur famille na e dérageau tout le temps butu lokola moyo la gite. Voir même samedi au yamba battu na téléphone mais maman Safala est là. Asaki toujours pour nous prêter au téléphone. Mais au loba nga momoko banguna biso balongite. Que sa grandeur tina temi liboso awa. Iza pona simba kindayo. Neto yembaka na simindai na gotika yote. Na simbindai na Butu na moi Elonge zana prophète Safandia. Chers collègues serviteurs. Biso mon prophète apesi makambo. Soki bo boya e, soki bo linga ete metem, botala ndeko na bino linga zalaki. Vous comprenez qu'il est grand. Ne jamais trahi l'eau. Merci sa grandeur. Merci maman. L'amour vous l'a sacré. Merci beaucoup. Amen Libota. Amen Liloba. Na eko kumisa misa minene pe na okama o nzamba osela biso butu mwe na Liloba.
témoignage ya moulayi mais vu que bainvité bazali prophète bazali na osala effort naza mokuse naye kotémoigne monene oyo nzambe asalenga ndeko na bino le 27 août 2021 atikali mwana epa grande sœur nakende mosala ntongo nazongi nake osala bacourse nazonga mpona ozwa ye nakomi na nzela grande sœur abengi nga andi zonga façon anda obenga nga azolela oganga na comprenais ke mais bien ezalaki te na ndako natuni ye ya kwa aote yaka kaka olela bon façon anda oloba natuni ye mutu akufi to ni bana batikale kuna mutu akufi ou bien oh non yaka nzambe nanga aoloba aolela nazalaki na magasin na osaba course natiki naiki na kadi le temps bis etelemaki na kimamba on a traversé bis kutelinga tout angai na ye na matina bis ti na kei bon nakoma na se immeuble à grande sœur na ya poto 10 ans yango na Hollande mais non namona mbila ya bongo te mbila etondi na se immeuble à grande sœur pompier donc moi na nga atikalaki pa grande sœur bande ko sakana na cousine na ye nde akoyaki likolo na 7e étage tina se nakuti mwana bapompier bazwi batie na kati ya ambulance etu na meke pusa na kati baopusanga musika ntango bayo tuna mpona carte vitale na ba non c'est moi sa mère ono grande sœur na lobi ke eza mwana na ye tunga bino sous choc et émotion et tout ben c'est moi sa mère opesa ba mikanda sécurité sociale na pesi bando posenga ba question et tout na meke loba ona koloba esali ke na ina pusa na ambulance place mwana zalaki batindika musika babino ozana droit ya ko mwana te et baké na mwana nga na tikali wana mbila policier tikali wana question ti hôpital e obenga nga po bazo ba renseignement pour na mwana na meko pusa na muke pona solola ona madame faut pas aller là-bas donc genre na ina ki il faut na telema ka wana nga mwana nga zana pasi na ebi ku position te na zalaki te na okima ndeni na telemi wana etu na nde nazalaki wana nzambe kaka so nzambe aliloba te nayebi te peut-être nga pene nga na kufa mwana nga tikali pasi akendaki na tikali wana palpitation grande sœur a sali crise donc bapompier baye bazwi na ye na jeune fille na biso bazwi ye bakei na bango na urgence nga na tali grande sœur bakiti na bango na se nga na bikolo mwana nga place ake nayebi position te soki nakweya wakolo tiki nga nakweya na emsu na olamuka te kolo simba ngai navandi wana ti ere okoka bazwi nga nake na hôpital ntango nakomi na hôpital bayesi nga madame faut ozala makasi mwana na yo aza ndenge azalaka te nde omona ye il faut ozalaka makasi est-ce que tu es sûr tu veux la voir nga bi oui je vais la voir baye bakotisi nga na moni mwana bamemaki ye na urgence et tout mwana alali bon nzoto nyonso nde selon mwana kweya uti likolo na 7e étage akweya na se ntango naolinga nakota nga modo ya motema bando banga biseke na okuta mwana badeshe natalaka nzoto yango bongo me nayaki na ferme assurance mwa makasi nayebi kutekuta eplace nini nakoti natala mwana moni nzoto nyonso bien mais mwa mutu edeforma ye moke tovandi wana ti bayesinga no madame zala makasi etu mais ntango namoni mwana naoki kimia par rapport à likambo nde ezalaki na nde namoni epesinga eso espoir nabimi libanda ezalaki vendredi samedi naona yo ozonga bayo tuna babino madame faut ozala makasi mwana azwi problème na poumon ezwi choc moke mais totese test ya covid aza na corona donc toza inquiet tout bonga mpe natambola ye na ezali na ngai na ye nango nakipe te ntango bakotinga na kati nazwi na pangusi mwana ntango nabimi libanda bato bamolobaloba osola peto nga kuna kipai te esili ntango nazongi mwana aye kolongwa na urgence akoti na réanimation asaki 8 jours na coma 8 jours na coma pendant bamomana ya coma et tout assistance sociale à l'hôpital ya otu nanga bi madame par rapport à la situation et tout bakoyaka na ba 4e étage 3e étage tout le monde a bango quasiment pas beloko ni osala ki pour moi no azabu na ese madame c'est pas moi c'est Dieu a dit OK esili tovandi wana après 8e jour moi na 6e ou 7e jour comme ça ba meka ko forcer ba longolé na coma mais simba itazaki na nkarate ti na 8e jour ba eko longola ti moi na eko réagir batini biso na salle car ya pembeni mpona basuivi et tout mwana koti scanner tant mwana koti scanner naoza mwa mokuse po eza vraiment nini ebele tant mwana koti scanner ngai esali ke tema nazalaki bien te naovanda bandaka na salle place mwana azalaki na ndoka bien te baye obenganga place na ndo osala mosala grande sœur ebisinga kende mpo so okende na kosala mosala esala bien lotikala otala mwana frère pa alobi te fo kende nga na kosala te me nga na otala mwana yo kende oke osala fora atikali na mwana place batikalaki mwana koti scanner nga na musala na ozonga abengi nga babino résultat scanner ebimi mwana cerveau problème te parce que mwana kouta na 7e étage akoyi na sebe akoma nani aozala nani
na simba ikaka nzambo yo loyembo loyembo loyembo. Et pendant ba moment na nyonso ba sali pe batika engate bande kumsu bando benga te manga na component kamde za kite na ndo wangana no mwana za bien mwana bien na soyena ba sali ba isinga ba bino il faut so na l'homme de Dieu na benga l'homme de Dieu au moins 2 fois tout le bosso la benga ki azaki na réunion tout ami balé azaki na aoyamba ba to bina benga sima teme sala 2 fois na bikolo na kota lilobo na za ko mona ba 12 ans 13 ans na ajo na komi na ngo na yoka message belé na l'homme de Dieu na ba sali et comme isko tana tana pratique onyoso na yoka bambula nyoso na sai na liloba l'homme de Dieu ando isabiso kala keboke na place musuba sali bazate mutazate yo moko za za musalo za nyoso yo moko ngabi na obenga basali certes menga mo ifona na kolisa konzima na ngai loyembo concentration nande le kanyoso wana et yo sala ke mwana na 12e jour ba yo bisabiso tobima frère yo benga ba bino mwana il faut tobima et toi tulinga est-ce que ba to ba comprendre bien ba bito bima ba pesiki cité loro nini te ngabi na ise na bi nzambe tanga sala mamnae asala pas suka na nzela te asala toujours pas comme ça na suka eleki wana ntango eleki après 12e jour ba bimisa biso doliprane te nini te tokenda mwana na ndako une semaine pour mwana ke na centre de rééducation mwana ke na centre de rééducation esali ke le roi mutu ezalaki bien et tout mwana fois ça bakine kuna atanga pe kuna bo bandeko kaka ba connaissance na famille pe musu ba banga ki ba bi est-ce que nde mwana na ke kuna bo pesa yo mwana wana quand même le bandon zong sanga bi koloso asali kamune asala ngo posuka na nzela te akomisa ngo toujours na suka esali ke mwana saki kuna au moins 9 mois lokwa andai kotanga asili saki pe abimaki kuna nazana mwana ndaku ba pesa ki ye droit azana AVS azana mutu na classe pas azana pour na concentration mais asaki grande section na moyenne section azaki na mutu te apasaki na grande section mutu azate nzamba osala mwana oya koye na 7e étage jeyo donc misala nzambe minene pe na okama amen libota to simba liloba to bate liloba nzamba lilobo azalaki azali pa ozala to simba liloba amen hein? Amen Bota. Le messager a témoigné, il avait passé presque 4 jours au coma, il était parti, mais à travers la bénédiction de l'homme de Dieu, il est revenu à la vie. Amen Bota. Amen. Notre sœur aussi a témoigné, son enfant a chuté du 7e niveau jusqu'au sol. Normalement, il devait mourir, mais à travers l'homme de Dieu, à travers cette église, Dieu a fait grâce que l'enfant, vous avez vu, se porte très très bien et sans séquelles. Amen.